ezalaka rendez-vous d'excellence ya kozwa information ya kitoko à travers Monda Ekolo magazine d'actualité Mbote Congo Kinshasa Mbote Badiaspora pe Mbote Congo Brazzaville na conférence fidélité oyo bopesaka biso liboso tofongola édition mokalelo bozala basommaire oboyebake espoir ya bakongolais économique coupe oyo ezali kobetama na Côte d'Ivoire ekita awa na kati ya république démocratique du Congo pe bokozala lisu élément oyo mwana mboka Augustin Madada Ponyo aluli na ye kotravaille na Félix Tshisekedi Tshilombo mais poste na ezali mingi azala nde premier ministre pe bokosu élément oyo ya baétudiant enfele oyo bazali kuna na kati ya Goma bauti kozwa baassistance ya kitoko mpo bango bakufela biso baparent mingi na baguerre oyo ezosalama na partie est ya république démocratique du Congo. Merci kaka ndenge touti koyesabila basommer boyebake espoir ya bakongolais ezwi déjà dimension mosusu mpo na demi-finale ya CAN contre Côte d'Ivoire objectif ekomikake coupe wana ekita awa na kati ya république démocratique du Congo bozwa baréaction ya bakongolais ndenge nini bauti koloba liboso ya caméra ya Wilfried Samba. Mona Congo, bondi melangai ke ba léopard ya République démocratique du Congo, ba pesi déjà esengo na ba Congolais nyoso. Ndenge ba se qualifier na demi-finale ya Coupe d'Afrique des Nations. Oyo eza kobeta la Côte d'Ivoire. Ya solo, bondi melangai ke nzela ezala ki bola ipe pas si main. Comment na étape oyo ya demi-finale objectif ya ba Congolais ezui déjà dimension mususu. Bondi melangai ke ba Congolais ba komi sikoyo koluka kaka coupe wana topeli zaza et awa la République démocratique du Congo. Bino moko boyoka liboso ya caméra ya Monda Ekolo ndenge nini babeti Simonda. Bon, merci mingi pour la parole. Et là on a une senga na nous coach face à la sagesse. Pour ba ivoirien bazote ba bien ki diba faut ba peke auto za na demi-finale. Ba ko favoriser bango donc biso ba jouer na biso pe faut ba za la maele ya robeta na bango bale. So ba jouer baza ki diba trop au moins que ba vando favoriser bango biso to za non favoriser. Bon, en tout cas, merci papa journaliste. Na moni match ya lobby et kozala kitoko. Les loko pena tozali ko senga na coach ayeba ka classement zali ko tia lokola makambu fuma coach ata na deuxième mi-temps na suka. Mais chaque atika ga abandaka match. Donc tozali sur match oyo toko gagner yango. Pour ngai match à lobby eza lisekité parce que Côte d'Ivoire déjà azana koganga lokola yebike a éliminé ki Sénégal. Avec abomaki déjà léopard moko. C'est-à-dire abomi lion et tikali léopard. Sko yena biso toko sala ba jeté. Alongola biso na demi-finale na Guinée. Cette fois-ci eza tour na biso photo battre yé. Ah papa journaliste match eza kitoko. Match beneza kitoko makasi parce que léopard na biso toza toujours simanaye peut tozo continuer ko soutenir yé na sens que exploit au léopard azo sala. Donc, tout ça t'en a ngote. Objectif est na quart de finale. Maintenant, la minute où ils ont non, to comme dans la quart de finale, to les cas qui peut to comme la demi-finale. Ah ouais, comme que non soutien na biso ils ont makasi. Léopard a kende liboso. To zwa coupe wana et ya pena awa. Pour to que non match ils ont du toko. Bon, pour na match ya lobby, pour na ngai tout ce bête nous na pays organisateur. Donc ils ont pays hôte. En tout cas. Naza sûr que les dieux de football azan à côté nabiso. À côté nabiso dans sens ligne. Ceux qui n'atali banda to bandi d'éliminatoire pour to kobesko to zaloyo. En tout cas, c'est vraiment très difficile pour to comme si comme to comme yango. Monda oyo esali kitoko et surtout que ba joueur ebele ya Côte d'Ivoire ba kozala absent na match oyo e kometa ba mokola mercredi na 21h heure ya Kinshasa. Ba joueur oyo ba kozala na Côte d'Ivoire eza ba joueur moko important ya équipe na bango lokola défenseur central na bango Neko Odilo Kasumu, capitaine na bango pe latéral droit
ndeko Serge Aurier yepe akozala te, ndeko Omar Diakité oyo achakabi na tango babetaka na Mali yepe akozala absent, na avant centre na bango ndeko Christian Kwame baza bango nyonso suspendi. Bondi melanga ke bajogo na bango lokola Diakité na Kasumu bakobeta te po bakasalaki deja na match oyo babetaka contre Mali, mais Aurier na Kwame bango bazo ba carte jaune ebele. Awa tokosenga kaka na ba Congolais tozala bomoko tolongola ba divergence na biso ezala politique to pe ya religion to pe ya nini totia à côté po to pesa ba chance dans le pas asala biso plaisir, mais la grand boule pe toza kosenga na ba oyo bazalaka te depuis ba match ebandé la Côte d'Ivoire. En tout cas to tika kaka awa la République démocratique du Congo to continuer kolona na ba télévision qui toque avec impact ya idéologie po kokende kuna et kopesa ba influence moko ezanga ntina yango biso betisika kambonda nini eza kosala ke guerre na parti est ya République démocratique du Congo esilaté alors que ba autorité baza koloba ke FARDC aza monté en puissance. Bon dimelanga ke nyonso ezali parmi ba question bozwa élément oyo ba détail nyonso tout. Mwana ya Congo boyeba ke actuellement tension et comme lisusu mabe makasi entre République démocratique du Congo na Rwanda suite ya ba théâtre oyo eza kosalema la partie est ya République démocratique du Congo. Bondi melanga ike kolala na kolamuka il faut kaka oyoka sango ya mabe na mopazi wana pe et comme vraiment kosilisa pongi na miso ya ba vrai patriote congolais. Jusque là congolais nyonso aza koluka ayeba pona nini etumba oyo eza kosila te, banani baza peza na sima na yango po soki olandi pona koluka koyeba okomona ke à tout moment gouvernement na biso aza ko rassurer que FARDC est déjà monté en puissance. C'est que elingi koloba toza na nombre moko consistant ba soldat pe na ba logistique ya malonga oyo et ko permettre to convaincre mokili oyo baza kotala biso face ya Rwanda. Mais nini eza kosala lelo ke ba avancer ya ba rebelle et komati pene ya Goma tolanda kape tomonaka na mikolo eleki le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo na ministre affaires étrangères babeta kambondake soki kaka atalisa simoko ya ba M23 oyo bazala ba Rwandais et quoi ina Goma République démocratique du Congo a koumela te pour à réagir. Mais déjà deuxième bombe yango wana e wutiko kwa na Goma nini vraiment eza kosala ke République démocratique du Congo a réagi te. Porte-parole la chef de l'état pe a wutiko pe ça va éclaircissement que eza la négociation mon côté entre Kinshasa na Kigali, mais situation sécuritaire la partie est la République démocratique du Congo eza kaka kokoma mabe na ba attaque ya ba rebelle M23 na ba Rwandais nini vraiment toza kozela po na kodeside oyo ekosala ke kimia ekota na mopazi wana awa mituna eza kokuya kaka ebele, mais esengeli boyeba ke à part République démocratique du Congo ebele ya bakongolais oyo baza na esika mosusu te ya kokende kovanda ya koyeba eza ke mwana soso avimbaka ye moko te na nzungu musala oyo Rwanda aza kosala eza na ba oyo kaka baza soit ba partenaire République démocratique du Congo pe baza lisusu de l'autre côté ya Rwanda boyeba ke tokoki jamais koluka ndoki à côté po nyama oyo alaka lidesu azalaka se la kasi na yango et kozala bien bakozi ya mboka bolukela Congolais kimia po et ça la bien parce que Congolais azala besoin vraiment que ya kimia et ça la partout awa na mabele na yango biso tobeti sika kambonda toyebisaki bino yango ya basamer boyeba ke mwana mboka Augustin Matata Ponyo aza déjà la position ya kotravailler le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo pe aza kosenga poste ya premier ministre bozwa ba détail nyonso tout. Ndeko ya Congo boyeba ke course ya primature ekomi opesimbwa mwa aboyi bondi melanga ke l'homme en cravate rouge mwana mboka Augustin Matata Ponyo asi abwakisi na ye vraiment opposition oyo bazalaki kotambola elongo na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe bondi melanga ke misu na ye na motema nyonso ekomi kaka a travailler na président Félix Tshisekedi Tshilombo, mais azala mingi premier ministre toyebi te pourquoi andimi risque oyo. Est-ce que mwana mboka Augustin Matata Ponyo aza kokima justice oyo eza kozela ye na mois de mars mingi na dossier oyo etali parc agro-industriel ya Bukangalozo tope azala agenda mosusu oyo ebatami. Si le pays demande l'expertise d'un homme comme Matata et que toutes les conditions sont réunies,
Les consultations vont se faire à ce niveau-là. Toyebi ke ancien premier ministre Atena Moutou ya Kolobake andimi ko soutenir président Félix Tshisekedi Tshilombo malgré la moment ba campagne bazalaka tendance mon côté mais le Kola le chef de l'État a symbolaki le boko pour la travailler na Congolais nyoso il est déjà à se pointer Wayambo en qualité ya poste ya premier ministre akei na la nzela ba étudier pour la Kolobake ba signer pétition oyo ba komelié le chef de l'État ke baza kosenga na mwana mboka Ogisa Bataponyo andima le boko ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo oyo asembolaki po ensemble baluka bonheur ya ba Congolais asali constat que premier mandat ya mokozi ya mboka ezalaki kitoko côté suite ya ba détournement insécurité injustice sociale dollar komata retard ya kofuta ba agent l'État na bato ya ndenge na ndenge biloko ya kolia kaka se komata donc soki ye Matata Ponyo akoti la carré wana en qualité ya premier ministre akosala musala kitoko et surtout que selon ye bilan na ye na ba moment oyo asalaka bilembo ya kitoko eza ebele en plus azalaka mingi la rigueur na biloko ya l'État binomoko botala ba signature ya ba étudiant oyo basengi na chef de l'État atia mwana mboka Ogisa Bataponyo po bilembo eza lokola masolo ya banque société Transco na biloko ebele awa bale eza kaka na maboko ya chef de l'État et surtout que ye moko azali garant de la nation ebongi asala chambre ya kitoko oyo eko permettre que Congolais a vivre la vie ya kitoko sécurité pe sociale eza malamu yango biso Betisika Kabunda. C'est tout ce que les membres de LGD peuvent demander. Bamambo yo gouvernement oyo baza ba élu na ba élection le 20 décembre 2023 baza obligé ya ko démissionner pour basala misala ya ki député to soit élément oyo ba détail surtout. Ndeko ya Congo boye bake lokola ba ministre misusu oyo baza en fonction pe ba postula ki pe ba bimba député esengi sikoyo basala choix ndenge mibeko ya mboka eza kosenga elingi koloba nini ata membre mo côté ya gouvernement ya République démocratique du Congo oyo abimi député na ba élection oyo euti koleka le 20 décembre 2023 pe a confirmé mandat na ye na Assemblée nationale a continuer toujours kosala musala na gouvernement bondi melangai ke Conseil d'État a outi kokata likambo yango depuis lundi le 5 février 2024. Aboyi makambo ya kosangisa ba fonction. Nyonso wana esalemaki na démarche ya le premier ministre mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde oyo alingaki na ba membre ya gouvernement oyo babimi ba député ba continuer kosala musala ti installation ya nouveau gouvernement. Mais selon le Conseil d'État babetisi mondake kaka président de la République nde aza oyo akoki ko continuer ma solo ba membre ya mususu ya gouvernement lokola basi ba valider ba mandat na bango automatiquement il faut ba kata misala na bango na gouvernement conseil d'état abakisi ke tozala régime oyo eza ko pekisa ko sangisa ba fonction po nyonso eza la volonté ya ba législateur pour ko éviter ba confusion ya ba rôle pe ko futa ba deux fois ya ba salaire et surtout que eza lokola ozo ko za ebele la trésor public eza pe lisusu pour ko kebisa ba conflit de terrain pour esengi ko respecter équilibre ya ba pouvoir lokola ba réponse ya boye ebimi la conseil d'état donc esengeli na bande kolokola Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, porte-parole du gouvernement Mwana Mboka Patrick Mouyaya Pe, ministre économie Mwana Mboka Vital Kamere, na ministre intérieur Mwana Mboka Peter Kazadi, na ba membre bisus du gouvernement oyo baza concerné, ba miye bela déjà po ya kosamba ezana ngote. En tout cas kolingate ozala yo moko ministre, yo moko député, yo moko bourgmestre, yo moko lisusu député, yo moko mandataire, yo moko lisusu député, yeba ke wana okomi kozoma double salaire na trésor public na mumba oyo ya mingi ya kosala ezali. Ndeko na ngai ndimela ngai ke choix kutu ezate donc tika moko pe salela moko. Na cadre de rappel bon ndimela ngai ke na 2019 ba ministre nyonso oyo babimaka ba député ya gouvernement Bruno Tibala toyebi ke bakoti saka ba démission na bango avec impact idéologie na 8 jours. Biso pe tobetisi mondapo tolingi ba oyo pe ba démissionner de manière que nyonso etambwisama kitoko. Batela mongo na yo po ba reporter mingi ba komela lokuta soki ozala fête to activité moko ya politique to ya mariage to pe anniversaire to pe nene surtout benga mbonda école agence po baza vraiment na ba caméraman moko professionnel pe ba kosala na reportage moko avec ba qualité moko supérieure. Bana Congo
Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique socio-culturelle économique religion sport conférence awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage modération réalisation photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pe na oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani yo na bapromese nyonso bondimela ngai ke badepute provincial ya sika bazalaki présent mpo na kofongola masolo de manière ke eleka kitoko elekalaki ndenge li tozwa elema oyo na badetail nyonso tu Mwana Congo boyeba ke ezalaki ya koinda mokolo ya lundi le 5 février 2024 na ba assemblée provinciale presque partout awa la République démocratique du Congo. La Kinshasa tomonaki ndenge esalemaki avec un partenaire idéologie malgré ba problème ezami yikuna mais l'essentiel masolo esalemaki kitoko. Tolandaki ndenge les vieux Amos Mosso akokumela yango provisoirement na ba assistant na ye mibale azwaki pe symboliquement ba outil ya travail lokola marteau na ba buku ya misala. Ce marteau, symbole de commandement, pour présider aux destinées de notre institution pendant toute la durée de la session extraordinaire. Mes très sincères félicitations. Na Congo central kuna pe eleka kitoko kutu 36 députés nde bazalaki présent sur 41 députés moko azalaki absent pe 4 bakouta na chef coutumier. Session extraordinaire wana elekalaki kitoko na cadre ya kotia bureau provisoire surtout bureau d'âge oyo ekosalake ba valider mandat ba député provinciaux na cooptation ya ba député chef coutumier pe komimisa bureau définitif oyo ekokumela masolo libela. Même exercice wana esalemaki pe na assemblée provinciale ya Mai-Ndombe kuna pe ba député bazalaki ebele. Directeur administratif ya assemblée provinciale wana asengi na ba député basala ba effort ya kosala kitoko po na intérêt ya ba électeur. Vos missions régaliennes, à savoir représenter la population de la province, légiférer et contrôler le gouvernement provincial, ainsi que les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics provinciaux et locaux vous obligent à travailler autrement. Namopazi nae, président du bureau d'âge a na ba autorité ya mboka basala ba stratégie po na koluka kimia na territoire kwa mutu ekota po population ya kuna pe ba voter kitoko. Bondi melangai ke bureau d'âge pe ezalaki installé avec un partenaire idéologie pe kaka na système ya marteau po basala musala kitoko tina installation ya bureau définitif. Et bon na manema moto akosa binote kuna pe elekaki kitoko kaka ndenge boza komona installation ya bureau provisoire pe esalamaki kitoko kutu les doyens d'âge asengi na ba collègue na ba député basala musala po la profit ya population. Les tâches qui nous attendent sont plus énormes, mais avec sagesse, humilité et engagement de tous, nous sommes convaincus qu'à chaque étape du travail, les résultats seront escomptés. Basengi, la chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a corrigé ba erreur ya kala, a libéré Mwana Mboka Salomon Idi Kalonda po, a siégé na bango l'Assemblée provinciale ya Maniema. Au chef de l'État, magistrat suprême, garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale, de corriger les erreurs du passé en permettant à l'honorable Salomon Idi Kalonda de rejoindre son siège et de travailler au profit de la population qu'il a mandatée.
toujours na esprit ya marteau boyebake nyonso elekalaki kitoko ebongo kuna la province ya Lualaba balala po bazwa 0 bango pe exercice esalama kitoko na siège de bango po population bazaki ebele birodage pe ekotaki kitoko oyo ekotia commission moko spéciale po la ko vérifier ba dossier ba député po la ko valider yango pe kosala nyonso ya kotia bureau définitif bondi belanga ke kuna ba kozala 24 députés donc 22 oyo ba bimina ba vote pe de ba ko uta ba chef coutumier ya Tanganyika pe elekaki kitoko kaka ndenge esalami ba province ebele kuna ba kozala 23 députés pe installation ya bureau d'âge esalami kitoko. En ma qualité de plus gradé de l'administration, j'ai l'insigne honneur de procéder ce jour à l'installation officielle du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Le bureau provisoire est constitué de la manière suivante. 1. Honorable Gab Mouloulongo Isidore, président. Ikungwa Mouteba Christian, premier secrétaire. Honorable Banzengoy Irène, deuxième secrétaire. Martonde et Salaki Moussala Lango. Mais ce qui olani okomonake, na ba province nyonso elekalaki kitoko, sauf kaka awa ya ville province ya Kinshasa ebandaki mabema kasi soko salaki kuna okomonake même courant kutu ezalaki te bayiko banda musala la retard okomona kutu micro basimeli président neti kaka azali kosala interview nyonso oyo ezakolakisa ke misala ville province ya Kinshasa en tout cas assemblée provinciale boluka bobanda yango malamu po façon o bozako banda ezakolakisa ke neti kaka misala na bino ekotambwisa bakitoko te mais totelemeli milimo wana po tolingi vraiment tour oyo bozala ba exemplaire oyo kopermettre Kinshasa engenga et surtout ke ezali base ya ba institution ya République démocratique du Congo yango biso tobeti kaka monda na 500 francs ya pamba à travers FJS devise ya fondation Jonathan Sangu soki ozali moko kuna oza konverser yango par jour yebake ndeko na ngai bakosunga makambo ya ndenge na ndenge pe mikola bafete bonne année okosepela kitoko elongo na libota na otozwa elema oyo ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yebake na fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour ekosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bofete kitoko tala ba oyo bapesaka confiance na fondation Jonathan Sangu bafetaki kitoko mvula oyo euti kosila asi na sepeli ndenge tozwi biloko mbongo biso topesaki na biloko tozwi eza ndenge moko te po biloko tozwi eleki na mbongo oyo biso sali nini topesaki eso na lancer bango bamoni eda bamona ngo za lokuta nasengi pe beye baya vraiment tosangana po balobi union fait la force ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po baformation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo bamama bapapa bandeko basi pe mibali boya kokota na fondation Jonathan Sangu kovivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na banimero oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani
toyebisaki bino yango na basobele na biso boyebake baétudiant oyo bakufeli baboti na bango na bagare ya este bauti kozwa assistance ya basi ya basoldat ezalaki ndenge nini. Benjamin Kilunga mwana ya Congo bondimela ngai ke bazalaki plus de 100 étudiants oyo bautaki beni, surtout ba oyo baboti na bango bakufaki na ndenge moko ya mabepo baboma bango na barebele ya ADFP ba étudiant yango bafandaka na Goma. Bondimela ngai ke lokola touta kosilisa Moi de martyrs boyebake na université de martyrs kuna pe na Goma basalaka kesi moko ya solidarité pe ba résultat yango oyo emonani ya liboso ya mingi nde ezalaki basi ya basoldat nde basalaki ba contribution wana. Bondimela ngai ke bapesaki ba étudiant orphelin ba matela na biloko ya ndenge na ndenge po bavanda na ba condition moko ya malamu. Parce que il a promis tout ce qui est nourriture, même les laits, la fondation va appuyer l'université. Et bongo na ngambo la bango ya université des martyrs du Congo basengi na moto nyonso ya bonne volonté baya kosunga bandeko oyo ya ba étudiant oyo baza ba victime ya ba guerre. Le président de la République a immortalisé les martyrs de l'indépendance à travers la création de cette université appelée Université des martyrs. Alors, nous remercions infiniment cet acte de notre maman. Ba étudiant pe nanga mola bango ba remerciaki basi ya ba soldat ndenge basungi bango kutu moko na bango alobeli ndenge baboti na ye bakufaki. Ils ont pris ma mère en otage et on l'a égorgé. Et on m'a abandonné auprès du cadavre de ma mère. On dit que moi je vais protéger la famille. Bondi melangai ke esali susi pe mawa bino moko boladi pe boyoki ndenge barebel baza kosilisa bato na koboma kuna na mopazi ya Est ya République démocratique du Congo. Yango esengeli na bakozi ya mboka en tout cas boluka comme ma solution moko durable ko permettre ke bandeko oyo pe bapema na kimia yango biso tobeti sika kambonda. Bosoto salité et l'équipe la avenue Koké la commune ya Makala ezako kisake ba autorité municipale wala ba comment vraiment ba démissionnaire ya mwana mboka Wilfried Samba azala kuna la côte ya Mbonda école magazine d'actualité. Na avenue Koké boyebake ba komi kolela makasi population salité bosoto eleki makasi botala na avenue oyo fulu ya munene kuluna ebundaka awa wana avenue oyo ya kosakana te soki oye na avenue oyo botala avenue ngo kutu bino moko population ezala ngo belete me fulu eleki batu na ebele esali pasi makasi tango tokitaki batu ya mitema mawa pe ya quartier wana bazangaki maloba te po la quartier oyo ba journaliste bayaka na bango te insécurité ya kosakana te tellement que biso batu ya Mbonda ekolo to luka ka information tina lifo bon ndenge bakino balobaka tokitaki wana boka ndenge balobaki na micro na biso la direction croquer awa to fara na fulu ka boye donc mboka ezanga batambusi surtout makalo pena mawa trop te bate ezala beaucoup mestre ezana ba konzango to ndeni to comprendre raté to la makala on va bo salité partout c'est rata banda ko salité to kota ba caniveau ezala raté parce que to ka ba bo mestre ba vraiment bo fonctionnement pour enseigner ba milliers mais ba mo ba tanga la poche na ba comme beaucoup mestre na mona été na yebi été aya rapé a répéter de avant na zone Gombe soki wapi ma trop donc en tout cas bon l'occasion solution pour la makala oyo to wa insécurité totale soit pour ba policier même toko senga la makala boyebake ba notable ba fondation oyo ezali na makala boyeba ko so avenue Croquet atako avenue kenda sa na ndenge ya mabe boyebake boboti bana basi libala pe ko sala po nzela eza nango kitoko basali nzela elengesa mabala ekoya nango me banoko bakulu na insécurité na bafulu ya boyo ezo pesa salité makasi mabe ndenge balobaka makala ezalaka mwindu seke pe commune makala eza mabe makasi. La page rose boyebake mwana mboka tobengaka moto na nzambe to pe man of God Blaise de Brixton auto kokisa mvula moko na bavula ozambe apese toyebike mingi kuna na ville ya Montréal na Canada esika zali kolia komela eza vraiment au rendez-vous parce que moto na nzambe mwana na nzambe papa mboli ezali ya mingi sika ete kolo abakisa ya mingi na anniversaire ope biso bonda ekolo eloko na toyebike champagne eza komela makitoko. Tala ndenge tokomi na suka édition mokwalelo onga ala ndenge na posataki yango
avec impact na idéologie mais tokosi sango boyete bozala basommer na biso boyebake tosolaki masolo ke espoir ya bakongolais ekomi ke coupe oyo eya vraiment à la kati ya république démocratique du Congo pe tosolaki bisunene nini mwana mboka Augustin Matata Ponyo aluli na ye a travaillé na Félix Tshisekedi Tshilombo po batia ye premier ministre pe tolandaki bisunene nini baétudiant orphelin oyo bakufeli baparent na bango mingi na baguerre ya este mingi oyo baza na kati ya Goma bauti kozwa assistance oyo basili ya basoda basaleli bango po bavivre mpe kitoko. Merci nsima ya caméra ezalaki bongo baevre ya mwana mboka Benjamin Kilunga réalisation na montage ya ndeko Igrid ya mateta mpe na professionnalisme ya nyonso tu esalami kitoko nga alayedeko na présentation boyebake équipe rédactionnelle nde esimaki édition ya mokolo lelo mais bokontinue kosabone ebele na chaîne YouTube na biso Mbonda École officielle mpe boya ebele baactivité na bino tokolekisa yango avec impact na idéologie po toza vraiment na bachaîne partenaire ebele kohésite te na mombongo oyo ozali kosala opesa biso basport publicité na bino tolekisa yango parce que awa tosala mosanso kitoko bambote ya to mpe dédicace spéciale na mama Christiane Ashgardewa mpe na bandeko ebele oyo bamesala kolanda biso en tout cas ngai na bino tika nkolo yesu akozonga botika malamu mpo tolingaka bino malamu bye.